Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Balandinion, soya BBC Mpoi TV, bonjour, bonsoir. Ici que Zomelibino partout dans le monde, j'espère que nous vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, tout va bien. La grande famille, beaucoup tabou aimé, beaucoup partager. Bon début à week-end, Nabino Nyonso. Voilà. Famille Libota Shalom, depuis Shalom, bonjour, bonsoir. Il dépend des cas, na air, beaucoup yamba vidéo Nabiso. Voilà, famille Libota, je crois que tu as écouté la film Nabiso. Il y a Sœur Marie-Hélène, ou ici là qui lobby, ici là qui n'a 11e épisode, voilà. Commentaire et Yakoloba vraiment. Je crois, bandeko bo aimer, hein, s'il vous plaît, bo aimer, parce que makambo ezali. Je crois, vérité et outil susuko bima. Yaba audio au Siméon abimisaki sur Ursule Pechanga, Black Line, Mobutu. Alors, toko landana nou ba audio, oyo Gomez yepe, nangambu na ye, aye koluba. Tango biso nyonso tu tokoti Simba, tango biso nyonso tokoti Simba, tokoti bayana. Génération na biso pe tokokangama pe tosala pe kia métier na biso po moyi to bando tambola na bayaya eza te siko tango bino na bino ba jeune bokoti place mo bomoni bayaya botalaka na TV et tout siko bino pe bosali kimwa a métier na bino siko soki bayaya basali boya botonga pe bayaya talaka yaya kuta sali boye eza normal. Et je peux dire bazaki vraiment bateau, azaki vraiment mutu nakangamaki na vraiment trop na Simba. Et tant qu'on a déplacé, na voyagé, azaki toujours mutu nazaki ne toujours en contact. Baza bateau ou babandi chaîne YouTube nangai na tant on a fongolé chaîne na Congo. Babandi kokoti langa ba émission, basali langa ba émission na koti saka na chaîne nanga pour chaîne nanga kola et tout ça. Donc, tu as solo la nyonso en tant que frère, en tant que ami, en tant que collègue, en tant que partenaire. Et il y a un question à l'ingénieur. Bandeko, oyo explication ya Gomez, hein, azo pesa débit, ya ndenge kota na Simba, relation na yena ba Siméon. Donc, temps normal, je crois na loba kango kutu. Tout continue. Ça l'appelle loko na okende pe pa na yeta na kutu na lingina sala boye. Tu vois, donc tozaki vraiment la transparence, tozaki les locaux où tozaki bomba na te. Donc c'est un peu ça. Et du coup, tant que Mahamba Nigeria, Dieu nous a fait ça les grâces, Simbi, par film et Tobanjo Sala et tout. Et yo yebi kahat bayaya sko bakomo benganga talaka mwana moko lekine na Simba bochaka na bino ekate ayebana na epete et bozako kipe kutute du coup asali pa moko boye o bayaya basala te. Tu vois, c'est ça bongo réalité parce que l'histoire va changer en route et c'est Gomez qui a commencé et tu cali bongo na histoire.
Donc ça là un peu moins avantage quoi. Ni oyebi mamu to evimbi ba yaya bazo bengo de partout. Ba yaya ta mususu na ba président ta mususu bosolo la pété bo mona na pété bo travailler pété ba chayo PKT ba komo benga yo parce que ba moni osali grand pas moko boy o ba o batika la osala te. C'est qu'on en sala ni no yo ka osala avantage na ba ta génération na rat. Ndenge za la ka ta master ta kutu yaya o ya benga ki. Tu vois ta kutu ya parce que je peux dire vraiment il y a Exil Azaka Yaya d'après ça qu'il y a beaucoup de respect tout ce là vraiment balobaka tout ça va copier c'est difficilement pour Azaka vraiment Yaya nanga il y a parlé nanu tout le monde a ébi c'est que du coup à Bengi et Salainga kaka genre osomona c'est Salainga genre que Mobutu a Bengi donc on a ça l'avantage pas batunanga talakuta Bengi talakuta lobinanga boué. Je savais que je suis en train de parler avec mes amis, je savais que je suis en train de parler avec ma génération et non basakamo ba mungu na ba pilipili pour na harisa la moi genre. Donc bon na ba été que bande ko place bazalaki ko se sentir lésé na ba été bande ko place bazalaki ko donc ko balobaka ba ozo nanga ba prise ba zo bomba ba voice pour un jour ba yo sala chantage lelo. Donc c'est un peu ça je peux dire. Et aussi voice le parti que lobby que parce que même à yaya wana pe mususu prévenez atikala kozana numéro nanga takipanga te to solo la te du coup kozana Nigeria abengi papa pour papa pese numéro nanga benganga na zonge la yepe na ebise yaya kuta lobi aza awa malgré na boyi nanga na lobi na ville mususu me yaya lobi akoya kofuta bien na yemoko na ville nazali et akozonga bongo te aya kokangata ba photo donc voice wana aya kokangata ba photo ezaki même pas pona ya exul wana bakosi ezaki nde naza ko expliquer na yaya wana bengi asenge numéro nanga bengi même na pera benganga donc yokuto yebi parce que ozala même na ba capture na tindela yo série za koyinda sur la toile donc et aussi pour na audio ebimi lelo na tongo pour na grâce que o luka mutalimisi voice c'est faux wana balingba pota mon chef bêtise ezaka ndenge na ebisio soka moi bato o basolola na yote bakipa yote solola na yote bakipa yote babeta na bango yoka ba obenga osikopo komi na place mo boyo po vimba kama pika donc ce que na solo le na grâce et tala kutu grâce ça succès na ye asala kama ba love story na ye aloba pe mo bange na ye pe abengi na pe aroya quoi donc bongo et ils ont rien de grave ils ont ba kaka de bazamabe ils ont leçon on a la vie que faut pas opérer ça battre confiance honte na battre tout ça bango parce que mon kilésé au bébé surtout dans monde na biso bato vraiment ba comme prêt à tout pour na kabata lama pour na kabacha bango ka et bato mususu et ba comme prêt à tout de nuire de détruire pour na kabako sabambongo donc c'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. C'est ce que je peux dire que Ezaka qui ba masaka quoi. Ba masaka neto solo la rapé au niveau bi mapeka danger au te tapeka andika yoko bi mapeka ki yope. Eza ndenge bango ba o memelango bongote. Non. Mais nzamba zoka le kumu quoi. Nzamba zoka le kumu esika complot oyo na bombe oyo bimeli on sait on connaît. Donc et kende kaka pas grande sœur nanga il y a Exil Pechanga Mobutu Black Line que j'aime beaucoup et naba Tubalinga Gomez et naba ndeko mususu ta mususu bako yoka ba voice bako se sentir lésé na makambo yo donc mes excuses olimbisa monoko ebeta aka libaku naza leki na bino olimbisanga vraiment grâce lozolo mon frère olimbisanga mon CG Luka obalimba pour ta bêtise donc mes excuses vraiment mon papa Elombe que j'ai mon temps
je respecte beaucoup Limbisa Papa. C'est un peu ça de mère. Mais, petite explication quand on a dit Yangwana, tout ça là vraiment ma pote. Je ne savais pas que Eloko Bosololanda qu'on a 2020, 2021, 2022 à 2024 ça le chantage. Donc, je me suis sentie vraiment blessée. Mais il y a TV Bango Bajaraka ba émotion. Simeon Hazard Moutounazwa qui est vraiment frère. Découvrement, je peux dire. Découvrement de Konanga. Salut ma soeur de mère, salut ma chérie. Nous avons vraiment au boulot. Nous avons vraiment occupé moi dans les Kézate. Bateau vraiment bas méchant, surtout mon habit au théâtral et bateau vraiment, comme vraiment prêt à tout. On a balobé la bango, basa la succès et tout, qui va comme à niveau même il y a qu'on sacrifier famille, amitié, ma personnalité et tout. Basa même pas que ce n'a pas été comment le chambre au monanga, basa sous sa tanatina na moté quoi naoya parce que basa a besoin à talama ayebana. Donc je peux dire, je sais. Tu m'as appelé parce que tu oyoki na Lili. Na Lili parce que je peux dire ils a faiblesse d'école là. Bah te belé baza andé na bango bajaraka ba émotion. Simeon Aza Moutounazwa qui est vraiment frère. Ndécouvrement, je peux dire. Ndécouvrement de Konanga. Tango biso de surtout au côté Simba. Tango biso nyonso to côté Simba, to côté Baya na biso. Et génération na biso pe to kokanga pe to sala pe ki métier na biso ko mo ito bando tombola na Baya ezate. Siko tango bino na bino ba jeune bo côté place mo moni Baya botala na TV et tout siko bino pe bosali ki moi a métier na bino siko soki Baya ba sali boya bo tonga pe Baya tala kaka Yaya ko to sali boya eza normal. Et je peux dire bazaki vraiment bateau, azaki vraiment monto na kangama ki na vraiment trop na Simba. Et tant qu'on a déplacé, na voyagé, azaki toujours monto na zaki n'est toujours en contact. Baza bateau ou babandi chaîne YouTube na ngai na tant on a fongolé chaîne na Congo. Babandi ko kotisa nga ba émission, basale la nga ba émission na kotisa kana chaîne na nga pour chaîne na ngekola et tout ça. Donc, nous avons solo la nuit, en tant que frère, en tant que ami, en tant que collègue, en tant que partenaire. Et il y a des gens qui sont allés dans la paix, qui ne peuvent pas aller dans la oui. Tu vois, donc, nous avons vraiment la transparence, nous avons les locaux, où nous avons bon banaté. Donc, c'est un peu ça. Et du coup, tant que Nigeria, nous avons fait ça les grâces, Simbi, parfum épée, Tobanjo Sala et tout. Et yo yebika bayaya sko bakomo benganga talaka mwana moko lekine na Simba bochaka na bino ekate ayebana na epete et bozako kipe kutute du coup asali pa moko boye o bayaya basalate. Tu vois, c'est ça bongo réalité parce que l'histoire va changer en route et c'est Gomez qui a commencé et tu as les bongo na histoire. Donc, ça là, il y a un peu moins avantage, quoi. Il y a un vimbi, il y a un de partout. Il y a un sous na président, un sous travail à péter, bah tiens, PKT, bah comme benga yo parce que bah mon yo sali grand pas mon robot au bah on va tirer la salade. C'est qu'on a ça la nime. Non, il y a pas ça l'avantage na bata génération en fait. N'engage à la carte. Ah mas tata la kutu ya ou ya benga qui. Tu vois, tata la kutu ya exclu la benga qui et tout. Parce que je peux dire vraiment, il y a Exil, Azaka, Yaya, d'après ça qu'il y a beaucoup de respect. Tout ce là vraiment, tout ça va couper, c'est difficilement pour Azaka vraiment Yaya Nanga. Il n'y a pas les nanos. Tout le monde a aimé. C'est que du coup, à Bengi et Salainga Kaka, genre, heureusement là, Salainga genre, que Mobutu à Bengi, donc on a ça l'avantage et pas Batunanga. Talakuta Bengi, Talakuta Lobinanga, Boué. Je savais que je suis en train de parler avec mes amis, je savais que je suis en train de parler avec votre génération et non, bah, ça comme moi, bah, on a bah, pili pour la race à la moi, genre.
Donc bongo naïba été que bandeko place bazalaki ko se sentir lésé naïba été bandeko place bazalaki ko donc balobaka baozolanga ba prise bazobomba ba voice pour un jour bayosalanga chantage lelo. Donc c'est un peu ça je peux dire. Et aussi ma voice de parti que ma lobby que parce que même à yaya wana pe mususu prévenez atikala kozana numéro nanga takipanga te to solo la te du coup kozana Nigeria abengi papa pour papa pese numéro nanga benganga na zongela yepe na ebise yaya kuta lobi aza awa malgré na boyi nanga na lobi na ville mususu me yaya lobi akoya kofuta biye na ye moko na ville nazali et akozonga bongo te aya kokangata ba photo donc voice wana aya kokangata ba photo ezaki même pas pona ya exul wana bakosi ezaki nde naza ko expliquer na yaya wana bengi asenge numéro nanga bengi même na père benganga donc yo kuto yebi parce que ozala même na ba capture na tindela yo série za koyinda sur la toile. Donc et aussi pour na audio ebimi lelo na tongo pour na grâce que o luka mutalibisi voice c'est faux wana balinga pota mon chef bêtise ezaka ndenge na ebisi yo soka moi bato o basolola na yo te bakipa yo te babeta na bango yo ka ba obenga osiko po komi na place mo boyo po vimba kama pika. Donc grâce à la coupe grâce à ça succès na ye asala kama ba love story na ye aloba pe mo bange na ye pe abengi na pe aroya quoi donc bongo et ils ont rien de grave ils ont bato kaka ils ont leçon on a la vie que faut pas opérer ça bato confiance faut être vraiment prudente na bato tous en bango parce que nous utilisons au béba surtout dans le monde na biso bato vraiment comme prêt à tout pour na kabata lama pour na kabacha bango ka et bato mususu et bah comme prêt à tout de nuire de détruire pour na kabako sabambongo. Donc c'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. C'est ce que je peux dire que Ezaka qui la massacre quoi. La massacre n'est solo la rapé au niveau de ma péka danger au côté tapé handicap yo ko bima péka qui yopi eza ndenge bango baomemela yango bongo te non mais nzambe azwaka lokumu kwa nzambe azwaka lokumu esika complot oyo na bombe oyo ebimeli on sait on connaît donc pardon nanga et kende kaka pa grande sœur nanga ya Exil Pechanga Mobutu Black Line que j'aime beaucoup et naba bato balinga Gomez et naba ndeko mususu ta mususu bako yoka ba voice bako se sentir lésé na makambo yo donc mes excuses olimbisa monoko ebetaka libako naza leki na bino olimbisanga vraiment grâce lozolo mon frère olimbisanga mon CG Luka au balimba pour ta bêtise donc mes excuses vraiment mon papa Elombe que j'aime mon temps que je respecte beaucoup limbisa papa. La grande famille, je crois, Bolandi, hein? Bolandi, message à Gomez. Na part nanga BBC TV, je crois, na celle qui a déjà analyse depuis ba audio banaï kobima. Oh, to ko retenir, ça juste kaka que conscience abatu kaka ndezate. La méchanceté, la trahison, ne se tondi batu na katia mitema. Elle a bien expliqué, a expliqué très bien. Et que nous, ezaki batunaye. Mais na simawana azui mayele. Côté makambo pe bimi, po ba bimi, côté makambo ngwe bandaki po ba bimisa ba audio ba ebi. O biso nyos tosaki analyse ya koloba keno. Comment est-ce que bino bovandi bozuka ka inspiration ya koloba keno to yebi keno ba bureau ya Gomez eza batu tel. To kino to tchela bango quelque chose sur la table comme ça ba panzana. Trick ezalaki bongo, complot ezalaki bongo.
Afrique ezalaki bongo, complot ezalaki bongo. Siko likambu oyo tomonaki bato basali ba live ya 1 heure du temps, 2 heures du temps. Ba kati ba audio wana ba tchétché na ba page sur Facebook, sur TikTok, soit disant que non, irsi la bengaki ome soit na koloba que non, aya kaka potango monaki si la kuna, aya kaka na nini na Nigeria ki ndeko kanga ba photo. Ba balusa ki c'est le contraire. Po oyo Gomez alobi a relaté angwa lobi que non, muto abengaki epona kanga kaka ba photo, c'était nani Mama Loketo. Siko ndenge Gomez alobi vérité. Nani c'est qui le monsieur ici? Siméon akobima isusu pona kwa koloba. Parce que mutu oyo azana sima Siméon suma kasi azo pusher eza o journaliste soki ba obenga nani oya mukuso so ina na ibisu kombo na été. Pourquoi vous êtes plus agité na makambo yango? Ngana omona ke na kindoki eza siko na kati ya ba artiste o na ba chroniqueur o baza pembeni ya nani ya Mama Loketo. Muto akende kosenga pa nani Gomez bakanga photo eza Mama Loketo, eza Irsil Peshanga te. Siko nani Gomez ndenge a relaté histoire, c'est-à-dire que no bango baza bureau, bazaki ba bureau ya Gomez. Comme pour dire que no babandaki kotonga bango nyonso to salela mutu awa ya koloba ke non yepe Siméon azana biloko ba nekoloba. Po Gomez alobi ke non biso tangu tokoti Simba tokotaki ba série moko tosaki groupe na biso tanke ba vena kandenge ezala ta normal. Siko yepi nani Siméon tangu abimi moni siko ke non ko relater à Gomez malgré que non basalaki kisongi ko façon oyo Gomez a relaté histoire bo mona ke non Siméon pe azana mabe moko bo oyo eza yango te. Po Gomez pa koma na bande ko boyebi ke non kisongi ya mwasi na mobali ezalaka dangereux, surtout mobali pa soki azawana. Nina epsebino ka ke non Siméon il est aussi dangereux. Aimez la vidéo, partagez. Bon, aimez la vidéo pour partager. Bon, mon c'est quoi la méchanceté? Bon, mon mon thème ma bé. Il y a vouloir trop gagner. C'est qu'on a bien mon lorsque bozo ba audio bozo ba audio bozo bimisa ba audio bozo zo ta ya ko réseau ya ko yoka na audio bien té. Siko Siméon problème nangeza siko yo bobimisa Siméon o bosi bozuye soit disant que non ko pesa bino ba matière bobimisa Siméon aya ko boya likambo Gomez alobi que non ezaki irsilté ezaki nde nani Mama Loketo muto abengaki po bakende kokanga ba photo bo mona siko place wana muto akobima sous de plus mabe ezande Siméon. Siméon bapesaki yo combien po sambwa ndengo sambwe boye ozangaki ata ko réfléchir ya koloba ke no tango kosala boye okobimisa ba audio oyebi ke no tozaki bureau to banaki kotonga biso nyonso. Tu t'attendais à combien au raisonnable qui tu t'es emporté peut-être qu'à ceux qui n'a $10 sur $20 ou bapé ce que pour y avoir ça ba audio wana. Ça que donc c'est quel genre il y a méchanceté? C'est que pardon et qui est pas Irsil Peshanga, pardon et qui est pas Bafan Nae, pardon et qui est pas Grâce Luzolo, pardon et qui est pas Papa Elombe, pardon et qui est pas Luka. Bomonite que nous bambi sikoyo maman na bino na se parce que bit na bino ezaki que non lorsque bobimisa ba audio oyo automatiquement mobutu oyo eza Irsil Peshanga abwaki sa Gomez bino bo récupérer Gomez. Bongo te aimez partager la grande famille. Bon, aimez vous partager, bandeko. Donc, boule na bino, ezaki que non,
bokabola nde sikoyo Gomez na Ursule. C'était ça votre plan. Plan na bino ezaka keno bokabola Gomez na Ursule Peshanga. Tango Ursule bino moko pe boyebi keno ndenge bobenge yaya ya mwindo muto aboya hydroquinone. Abwakisi Gomez par là bino bo récupérer siko Gomez kozanga soni. Mama Loketo apasola kanzela te. Yenzela il faut kaka bande kone soki Belvite Ursule Peshanga te ba fongoli nzela wana te aoleka te. Eloko na lobi nazana ba preuve biloko ebele oyo afongola nzela boye po bato baleka. Kaka nzela ba dekone basi ba fongoli nde nzela pe ye moko alingi ya aleka. Baninga bazo ciblé yete. Pourquoi yi azo ciblé baninga tina ba niveau oyo? Gomez alobi ke no toyebi kuna source ya makambo ebimi. So toyebi to kene na source ezanani, eza Mama Loketo. Respect na ye eza wapi, soit diza bino bobengi pomba, soit diza yende aza number 1, soit diza nyonso bozo pesa ye. Ba loge nyonso bozo pesa ye. Bomo ante ke no abambani na se. La grande famille. Beau aimer, beau partager. Et ça abisso bien. Bon, monique non. Ce que tu as total à makambu, oya audio bima ki osimewa bimisaki pour na Gomez. C'est juste. Kolinga ko détruire bateau. Kolinga ko diviser bateau. Kolinga ko séparer bateau. Nga et ça nga bien ceux qui peut-être Simeon akobima pour na quoi ko répliquer ko répondre peut-être Gomez akoloba ke non Gomez yo lobi ke non muto abenga ki pour na okanga ba photo c'était nani Mama Loketo yaka o démentir ango donc ko yako o démentir ango déplace to mono peso za gaillard zéro sans conscience. Gomez asali oni asali loko moko te. La grande famille, beau aimer, beau partager. Beau aimer la grande famille, to solo là. Bon, monique non, vérité comme ko bima. Yako la ki sa que, batu ya mitema mabe ba o bazolinga ko sangi ko diviser batu ko séparer batu niveau. Yango vraiment, yaya ya mukolo. Mama Loketo. Soit disant pomba ya scène. Ya yo succès. Moi na maman zomi yo ke la ta mawate façon succès na yo zo kendele. Ozo monate, ozo yokate. Banani oyo bazo sunga yo. Oyo zo monate ke no batu o nazana bango pembeni bazo yande ko détruire carrière nanga. Bazo tala ba avantage peut-être ya ba chaîne na bango ba kotsa ba matière ya ko salir batu ya ko diviser batu na sima ya kombo na image na yo. Malgré que no toi aussi oza na sima na bango to yebi que no oza na sima na bango Gomez alobi. Alobi très bien que non to yebi kuna complot nyonso kuna euteli. Pourquoi? Boki wapi na makambo yo. Groupe Simba, vous avez un problème très sérieux. Ba infiltrer bazana groupe na bino wana na niveau moko pas comme possible. Oh bozo zanga ta moyen ko détecter bango bo dénoncer bango. C'est-à-dire que nous na monde na monde na bino ba artiste groupe Simba wana penza façon basi batandi bino na mesa. Mais bozo zanga façon ko maîtriser les kambango pona bo sukola ta image ya groupe na bino. Papa ilo. Bo combien de ba papier moko sur les réseaux sociaux.
Bref, likambo eza kaka ke bandeko Gomez abimi abimi tozela siko nani soki Simeo aya penza aya korelate biso ke non oyo Gomez alobi eza lokuta parlant de siko tokoyeba siko nini oyo tokoya kolobela bino parce que eza na sens de division ona séparation o mutema mabe oyo Simeo na Gomez bazaki na problème te atata mto yokaki audio ya Gomez alane komituna na sali yo nini ndeko nanga mobali. Mais ça n'a problème. Comme pour dire que non, le monsieur il a été intoxiqué, le monsieur baluka qui est, batie ce qui n'y n'a pas ça, azui, balamoko kolobinaya, senga pardon, les cas senga pardon, après c'est ba stratégie nyonso. Abandina na koloba que non bima senga pardon. Ako senga pardon sinon tant que non bino botonga ki bino nyonso mi balé. Eza passé pe mawa. Bref, Gomez quand ningo lobi ke non ozui mayele, zoka pe mayele. Zoa pe mayele parce que vision na ona no comité, na no komi même pas na katika, na no komi kutu tozana na se makasi. Batela munoko. Batela munoko parce que nous biso ba congolais tolinga ke élévation ya mututé. Balobi ke non mutu oyo akoboma yo azalaka musika te ka oyo aza pembeni na yo adaja ezala ya solo tala confiance oyo opesaki Simeo aye kotrahir yo or botongaki nde bino nyonso mibale likambo eza botongaki bino nyonso mibale parce que bozalaki na ikiri na bino ya kotonga bayaya. Siko bino ba communicateur ya Mama Loketo. Boza ta na sens à raisonnement te ko comprendre que non, Simeo pe azana matongi, Simeo pe azana ninga zana ipa tonga ki mama bino. Injustice isolée sur les réseaux sociaux. Pardon. Bref, la grande famille, Tokomi Nasuka, famille Libota, tout ça qui filme na biso déjà. Non, on a vu affiché à filmer auto peut-être la semaine prochaine. Non, on a vu affiché. Non, si ça on a qui na page ce qui va se afficher. Alors, c'est au moins ça la grande famille, beau aimer, beau partager, les péchalos venir ensemble, tout soutenir Bastar Nabiso ou Bazo Tamboula na lignée mon koya bien, mais diable a toujours koya ou bêtiser bango na banzela na bango. Alors, tous à la wana pour soutenir bango. Et ça l'a bien. Voilà. Beau aimer, beau partager. On est ensemble, les familles Libota, les Pichalov, on est ensemble. Tous à la Zalawana pour na Bastar na biso. Alors Gomez, yo zoka mayele. Ndelo kana webiso. Zwa penza mayele. Zwa penza mayele pour na nous comité. Alors je vous aime bien. Bah bon week-end na bino on se dit bien week-end bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.